incendie au marché de la Liberté. Et le premier pavillon 1, incinéré et toutes les marchandises des paisibles citoyens partis en fumée. Catastrophe, des pertes énormes. Un pavillon incarnant plusieurs articles divers, dont les téléphones, les habits, des produits de valeurs différentes, partis en fumée, dans un marché où un service de sécurité travaille 24 heures sur 24. Ou pour l'hygiène, les gens sont censés même débourser de l'argent. Eza mawa bandeko komona o boza komona to commentaire mo après to na susu mobali akimanga ibandana yana pasi ya kobota kutu bana bato ya quartier baya kotika ngana hôpitali naomona pasi makasi pote polinga ebimisi tofina linganga baosimanga ata na pota te nanga na mwana tosali awa mois césarienne eloko te kolia te naomona pasi naosufui naza na bandeko awa te naya na Kinshasa naza na bandeko te naza na famille te mobali akimi ngai naza na hôpital nasali mois kolia pasi pote poli na mwana bebe savo kuta kosukola bilamba te nakomi solo naomona pasi awa mbongo kutu banda basanga césarienne mbongo minganga mpo bapesa bango na droit na bango facture ya césarienne eza te bato ya mawa pardon bosunga ngai na osufui naokoka te pasi eleki nga makasi na hôpitali nasala bandeko te naza na famille te nakosala nini naomona pasi bato ya mawa bosunga ngai lisungi ezala kati na bino bosunga ngai mbongo ya bato oyo basanga césarienne eloko moko epesami te po te epoli ngai mwana tofandi siko bafandisi nga nalala kaka na pavement naomona pasi nakosala nini nakondi natikali kaka mikuwa pamba bakonzi botindela ngai bato ya mawa bosunga ngai bangungi na nzoto nakomosa bamalaria po te epoli ngai nalalaka na pavemaka ya pamba po te epoli ngai mwana bebe bangungi naosufui naomona pasi naza mpe na bandeko awa te na mopaya na Kinshasa mobali akimanga na bosuka wapi bato ya mawa bosunga ngai naomona pasi po te polinga tofina Nzambe Mukungu tozali bongo na province ya Olomami précisément na ville ya Kabinda epai wapi toyaki kokuta bango deja na une semaine ya rentrée scolaire bandeko deja bazonga classe bazali kotanga
veut dire ba blé bien nyonso ba répondre présent na ba salle de classe nyonso kaka ndenge ezalaka kasi réalité nini tala neti awa na classe ya 6e mais ça zopesa cours ya mendicité forcée veut dire matolo na ndenge makasi na lingala toyebi te eyebi kaka ye moko soka linga tangisa bana nini ayebisa bango nini concernant matolo to mpe azalaki victime ya matolo yango linga tangisa bango bana mpo batika yango awa na klasi oyo mwana yaka na kiti na ye awa kiti ya vert ya orange ya jaune ondira bakiti ya bar ya terrasse keba mpe na nsima ekozwa mpe na kombo ya brasserie moko kokamwa parceke bakiti oyo mingimingi boyebi yango na baba kaka ndenge ezalaka soki baye na ntongo oyo mabaya bamemaka mpe ya libaya na bango kaka nde bazoya nango boye mpo soki otiki yango lobi okomona yango lisusu te veut dire bankatu ba ezalaka te kasi bana bazotanga na ekolo eza agreye tabure na basali nyonso eza na impact ya kosakana te babetika 4 makolo etelemi mwana afandeli awa na classe otali balandani oyo liboso afai na tabure ya libende kokata ya uniforme ya mibale abeti na kiti ya bakoko veut dire kiti oyo balala nango na mboka na nsima mokongo mpo kaka yekama donc ata yoki ne pongi prof kolamusa ye te mpo akolala na ye oyo ya nsima tabure ya nsima kuna tabure me alekisi yango mwa mibale moko esali lokola ban aotya bakai kobima wana tokoti na 3e tala a réalité ezali veut dire awa libanga nde ban mabanga na mabanga kiti ya te bana mpe basala ndenge nini mpo azala mortire na nsima veut dire na efandeli akati mwa lipapa moko veut dire atiki lipapa na ye mosusu lipapa moko nde atye likolo ya libanga mpo ekabola tara mibale ya nsima tara moko efanda tara mosusu ezala libanda na kadega oyo eyekama mpo awa soki kaka o ofandi kaka libanga pamba ntango bazongana na ndako bana bazoka bacrampe na nsima veut dire ekabolaka bango de parti soki ozangi vix okolela lobi okoya ntiki te tokoti na sali oyo taleti awa eleve atie tabure na ye akomi Daniel Lubuji kombo na ye ndenge kaka akomi yango boye komeka kofandela te ata ye 14h 15h akuta yango vidi mpo edo abeti eza kombo na ye soki ovandi akotelemisa teke na klase ni akende koluka yango omoni mabanga na kati ya salle bana bazalaka na bachaise te bazofanda na mabanga ya pamba wana bazozwa tozosenga bana mwana azala na kiti azomema kiti na nani na famille na ye azokoma na kiti wana na ekole omona yango wapi journaliste na ngai tozosenga mpo bakonzi na biso batalela biso bapesa biso bampipitre mpo bana bafanda malamu batanga malamu ye nini atako tuki pauvreté yango ezalaka mboka etondi nkita mboka etondi bomengo bambongo ya ndenge na ndenge biloko oyo sozotala yango on dirait que eza makambo lokuta on dirait toza na kati ya vérité te mais toza na kati ya vérité bandeko toloba na likambo ya wenze zando ya monene oyoki nde bato balobi epai camion koya kokota po esala intervention bato batonga babiloko na bango zando ya monene ya Kinshasa boyebi finalité nango tokoloba epanzana bango bilaso basala ndenge na bango alors que zando wana biso ba oyo avant tobotama tokutaka yango nde ede bato ebele mais bato baye nsima Kabila ayaki wana atiki yango mais ye moko ayebi deja ke ntango nazokende il faut biloko etikala kosalaka mpona kosambwisaka baoyo bakoya alors wenze oyo etikala oyo bato bapesa bambongo na bango ebele eza wenze wana pai général motor elaki oyo eza na wenze ya bitabe babenga yango marché de la libération catastrophe marché wana esiki moto epeli biloko ya bato ebebi tout ça l'État ferme les yeux. De toute façon, l'État est inexistant. L'État n'a pas de besoin de monter. Bande Kounanga. Ce qui n'a lobby que le pays est dirigé que par des barbares,
Ah, pasteur au Congo, comment on se bat terme aboye? Mais parce que pays où les gens travaillent, bandeko za boyete. Tala mama oyo, mwana biso oyo, koko nanga oyo akeko bota. Eza mawaso bozwa moto être humain na valeur te. Tala condition za nango, mais boyoki ninga lobi place azolala. Pota et poli. C'est vrai que ma assistance soutient dans beaucoup de banité, mais vraiment, est-ce que est-ce que ezana batu mususu bazana ba cœur humain? Ndeko même ba cœur ya ba animaux. Ezaka modèle teza obiso za yango. C'est vrai que baninga musuna tinila ibango batuninga numéro ya mama oyo bandeko bino mutoti nanga ba biloko bosalaka tout vraiment le nécessaire soti loko oyo ko pesa mutu pasi bochata numéro ya téléphone soki ngai nazali na numéro ya téléphone ya mama oyo to benge mama po azana mwana soki ngai nazali na numéro ya lelo kaka na wati le 50 euros même 100 euros azwa abima na pasi on a te mais esungaye. Donc l'état bazo kende na ba fête ya ba nièce na bango mais bazo mona mwana songa oh pour ani yo pasteur zo la sa salité mboka na yo. Ah. Mais moi je ne fais que vous interpeller. Vraiment ezala ba député, ezala ba nani ba sénateur, ezala ba ministre. Est-ce que vraiment vous avez mawa ya batute? Vraiment vous avez mitema ya ndenge nini bande kunanga? Okosali saka ndeko na yo, kaka bana na yo, bongo bana ya batu mususu, des orphelins. Nani akosali sa bango bande kunanga yi? Déjà comme on a bien te, mais pesi ya passe na bino na l'exate loko yo, baninga batala niveau ya mboka na biso. Et vous acceptez que ban na bazo ke na classe na ba brique. Alors jeunesse wana to s'attendre na nini bande kunanga yi. Na la kisate. Na la kisate. Oh salité aboka no fo bomba. Ngana no bomba salité ngana koza complice na binote. Pasteur azalaka jamais na milieu du village. Pasteur azalaka toujours du côté des personnes vulnérables. Et pas il passe et ali. Et pas il pasteur azalaka. Pasteur azalaka jamais na milieu du village. Si on dit pasteur azalaka milieu du village, azalaka pasteur te. Pasteur azalaka pas il bato passe ali. Oui mais pisinga mawe. Nayebi ke bino pe bandeko yanga bozolanda. Et opesa bino pe passer. D'abord na wenze. Na mama oyo abotili biso mwana koko oyo azape avenir ya RDC azape pona venir ya RDC mama na aboti ye ko bota mais tant mwana na bimi asasu mwana ya mama wana te akomi mwana mutu nyonso. Amour du prochain eza wapi bandeko nazoka pasi. Donc mwana wana mama wana azola la place wana na bébé wana oyo azana droit ya vie, mama wana pesa na droit ya vie na mboka na ye chez elle en RDC azola la place ndenge wana et les gens s'en foutent d'elle. Mutu mo ko zatana idée aya zoyer ata mwana wana aya zoyer ata bakene na église. Vous êtes là pour insulter le pasteur. Mais dans ma quête, tu es belé à passi. Bazola na l'église. Tu es belé à passi. Bazola la nekil na l'église. Mais vous avez pour faire un pasteur. Mais batu. Oh, bazola na l'église. Na yemte so bamundi owana. Ah, bandeko. Ah. Biso ba oyo. Na 64, tozo commande ba porte plume, ba bivard, na récréation, toke comme la balai à cette époque, ministre ya
éducation nationale papa o abuka le boko nani ni ya Muyombe bosani komona ye bozo sentir que vraiment éducation yali papa moko ya Muyombe alaki ministre ya Mukongo alaki ministre de l'éducation nationale mais tina 64 65 bazo pesa biso biloko nyonso ba ardoise biloko tuna kacha classe mais Kinshasa ezaki poto okoya kosala na poto okoya kosala ni na poto soki papa na sala na société akufi baluki mwana ya kati ya famille bazuye bako kotie ba mona musala soki akumi na maturité pour aider famille donc biso to vivant de 60 à 65 soto mona bato musu bazo diriger mboka yo zo mettre ba boko nazomona ngala zomona te neti niama parce que ngai na mboka oyo ngai de na yebeli soki mutrete kabila zo diriger mboka na si mutu so pesi Chilombo a diriger mboka na si mutu quelqu'un qui n'a jamais travaillé chez lui bon pesi mboka a diriger yango ce n'est pas une entreprise individuelle mais un pays ah vous rêvez ou quoi naloba na bino nyonso amour de Dieu et amour du prochain. Ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son frère, son prochain. Ah! Mais, bon, la Bible dit, et vos dirigeants se déclarent être des chrétiens. Mais vous lisez quelle Bible? La Bible dit. Parce que le christianisme, c'est l'amour. Mais puis, nous l'amour exact. La Bible nini. Bandeko, oyo batinlenga image ya mama wana. Oyo bako repérer ye. Babenganga na 06 51 03 90 89 bapesanga numéro na ye na pesa na bato musu babengi nga ebele mpo na numéro na ye baninga na nga oyo ya baservice na yatilai bango mais je n'ai pas un numéro mais yo ndeko na nga ozozwa image ozobwaka ngo na video est-ce que oyebi te ke batiaka numéro okotia numéro te ndeko na ngai donc oza na mawa te ntango yo omoni situation aboye pesa numéro eza na bato oyo baza na mawa mibali bakumi kobikima basi parce que pasi eleki atali na kolesa mwasi oyo nini akimi tokondane ye akimi amoni vraiment ke kosansu eloko moko te mais mama wana na mwana wana baza bakongolais mais baza bakongolais soutien extérieur tout ce mesana sans diaspora Kinshasa ekufa RDC de kufa sans diaspora RDC kufa il faut autant là par mois combien de millions ekendeke des millions je parle des millions ndeko nanga botiaka biloko na ba ni na bino na ba Facebook na bino soki mutu comment mutu okozala comment kozwa eloko donc ezo ba eloko te comment kozwa eloko aboye après okotia numéro téléphone ya mutu akote après o balancer yango yo moko intérieurement conscience na yo ezo ba vraiment eloko te bana bazoke de classe mwana faluka ba ezate azozwa nini ba ora muso bazotanga pluie ezokota tol eza combien ba ndeko tol eza combien même pas $10 bana bazopola bazomona ngo normal ah omboka ndenge totana no loko ndeko nanga ah nzambe nanga ye
Tout à l'heure. Ah. Kisasa Makambo. Yoga Bilenya Bongo. Double car. Dans la Bimbuka na l'école. Non, ça n'a pas. ABC, Kiloma Makasi. Yewana. Yangwana remote na likolo ni. Yani. Imbona. Yoga Chofa. Mboka ezanga mawa batu wana bakoki kokufa batu wana bakoki kokufa ezolo bana bango te eloko te. C'est triste, hein? Oh là là. On a bêta Ben Laden, Obama a pris le risque, le courage d'un président de la République. Il est resté dans Baïta, dans Enyonso, alors que les gens doutaient, il a donné l'ego et on a résolu la question avec Osama Ben Laden. Rwanda nous menace. Ça, il faut qu'on se le dise. Nazolo bango na lingala, Congolais nyonso ayeba. Tia mona mutuna ok. Mboka na biso ezali sous l'occupation. Nazolo bayango bakampona ko sepelisa batu te. Nazolo ba makambo par rapport à ba élément na zana. Parce que na kati ya mboka na biso ba Rwandais bazali, ba Burundais bazali, ba Ougandais bazali, ezala na armée, ba Centrafricain bazali. Lelo na ba rapport ya sécurité nyonso ko ka ba Ougandais bazali awo. Ogoka ba Zambie ba continue mabele na biso. Ogoka te ba Rwandais ba vandi na telle place, ba continue armée, baza na ba commerce, baza ko sala. Yo ezali général. Oko tambola na Kinshasa ba Girofara wa ko botola ka batu basi. Yo pete na yo ya ki généraux. Eza ko botola ka batu basi, eza ya ko luaka basa ya ko koma comme homme d'affaires awa na Kinshasa. Mboka le seul pays au monde où on a plus de 500 généraux. Le seul pays au monde. Ba généraux baza plus de 500. Ozo ton d'accord. Ba msous boko ko wela ka ba terrain ko kata ka makabu boko mande ba chef coutumier, la plupart des généraux. Honte à vous, alors que les gens meurent à l'est. Vous avez ba tenue, il y a Sika, général Ateli, général Azolata bijou na Kingo. Général Nabodi. Vous avez tambola vous tombez na Kinshasa. Vous donnez l'impression c'est comme si Mboka za malam, mais pays est sous l'occupation. Toi jeune garçon, jeune fille, et l'engin au la biso, et c'est que télé. Nous devons prendre les choses à main. Tout autres comme Mboka zo kende. Et moi l'a dit, ma pasteur avec des distractions inutiles. Pendant que Mboka za kende. Bangouna ba continue Mboka baza ko zoa. Mikolo na mikolo bazo ko babandiko na biso. Botere ni bozo le belo côté. Mboka zali sous l'occupation. Bato ba ko sauver yango za Nations Unies. Biso moko ne sengeli to telema. Jusqu'à quand la fin de cette mélodie? On va continuer toujours à se plaindre. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Bandeko. Mais ndeko oyo azoloba aza mutu ya FCC. Azoloba ba Rwandais baza na mboka na biso ba Tanzanie tout ça mais FCC fondateur nango eza nani? FCC fondateur nango nani? Président na yango nani? Voilà, le retard. Mais bandeko nanga, vous ne comprenez rien, excusez-moi les termes. Mais mboka ekenda, boyebi mboka ekenda banda neni? Est-ce que boyebi mboka ekenda banda neni? Pasi ya mboka na biso banda quand? Ils ont battu bagater. Pasi ya mboka na biso banda na 66. Peut-être boyebi histoire na mboka te. Pasi ya mboka na biso e banda na 1966. Na 67 bayembi nzembo 67 mbulo yo tokanga mabumu. Tondimi tozala riche na bo pauvre mais biloko ndenge wana. Batata na bino ongazo bayebi on. Bato nyonso aseli bayebi ongazo ba bino. 66, remarquez que non, pas changement ma casse continue à passer. Bah prévenir biso que 67 vous allez voir to kangama bomo. Ce qui n'a 8 ans na ko sala kama ba vidéo même 10 ya ko parler kaka moi histoire mboka ndenge mboka pe komi lelo boye.
Et ça, la bateau, ça, on refait, tant on a souvent 70, moi 70, moi 60, moi 65. Moi 65, il y a mis sur la tête, il y a beaucoup de tête. Moi 65, il y a mis sur la beaucoup de tête. Tant on a 80. Na 70, moi na 65, à 5 ans. Na 75, à comme na 10 ans. Et tant on a comme na 80, à comme na boni. Après 83, IDPC au salama. Et au salama pour l'année. Moussala Zalaki de 66, tiba 80. Kakoboma ba Congolais. Kakoboma ba Congolais de 66, tikuna. Ndeko arrêté, ya okumisaka ba barbare, ya okumisaka ba voyou, ba criminel, faut arrêter okumisaka ba tona. Soko lingi conscience na la bien. Okumisa mutu mususu yo yebiete. Neti mutabota mina 72 ou bien 75. Aïbi deuxième république te. Mutabota mina 72 ou 75. Aïbi deuxième république te. C'est quoi prendre parce que ton vivre. On était traumatisés biso ba oyo. Ba classe yo tozo mona lelo boye. Soki par exemple 70 ba tonga ki ba classe ngona même bato bazo ya lelo ko boma ne ba pupitre ya li ne ba classe za belé. Balo te. Kasi ndenge lelo yo balu baba ni ko sala. Kasi ndenge ba oba mususu ba sala kiti. Tout. Ndenge balu baba osala lelo, ndenge ba mususu ba sala kiti. Kutu bango bazo boma te hein. Kutu bango bazo boma te. Mais sur le bica moi histoire na vérité. Ah non, faut pas. Mais yo yebite luka oyeba vérité mboka na yo. Pourquoi tu as boye? Est-ce que les Belges ont une idée? Vraiment, ils sont boye. Belges ont une idée de ce qu'ils ont boye. Il y a un moni, basala tout kassambo à la président. A gagné qui n'a pas l'élection, mais basali tout, babino yo c'est la président. Pour mboka qui n'est bien. Na baki monoko. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jésus-Christ savait quand parler et quand se taire. Ce que l'on a bien noté, ndeko, on a passé. Il y a moi les lots et je me suis dit, Mboka bazwa kala avant même l'arrivée de Kabila. Mais pourquoi Mobutu Lobaki après moi c'est le délige? Pourquoi Mobutu Lobaki? Batebele baye bagate Mobutu Lobaki pourquoi? Après moi c'est le délige. Pourquoi? Mais parce que Azalaki na makabu oyo yo tozomona lelo. Tant ba moni ki baza besoin de s'installer. Babi ale kende. Mobutu akabula Kindu pour aller. Kindu na Équateur ba beli kimonene. Mais quand kabula Kindu pourquoi? Ndeko jour au monde nazo lobila histoire mboka na biso. Sala tout même olinganga te. Oyoka quand même kama muke. Parce que ba tant on a bato sunde bazolo ba ezamawa. Vraiment ezamawa. Mais mon cher patriote, Bissot. Les chrétiens ne sont pas habitués à voir les hommes de Dieu réclamer leurs droits ou les droits du peuple. Quand un prêtre, un pasteur parle de politique, non, il manque à faire. Ce n'est pas son travail. C'est mon travail. Quel est le travail? Moïse a travaillé auprès de qui? Auprès de Pharaon, non? Quel était le travail de Moïse auprès de Pharaon? Laisse aller mon peuple. C'est tout le travail de Moïse. Or, Moïse est grand prophète. Donc, vous voulez dire que Moïse n'a pas bien travaillé? Vous voulez dire que Moïse est sorti de sa mission? Moïse était tout le temps devant Pharaon. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Vous lisez quelle Bible, vous? Vous lisez quelle Bible? Parce que ma Bible, à moi, dit que Moïse parlait tout le temps à Pharaon. Et Dieu lui a dit, je fais de toi un Dieu pour Pharaon. Moïse était un Dieu pour Pharaon. Pas Pharaon un Dieu pour Moïse. Donc c'est lui qui devait trembler devant l'autre. Ce n'est pas Moïse qui devait trembler devant Pharaon. C'est Pharaon qui devait trembler devant Moïse. Parce que Dieu a fait Moïse un Dieu pour Pharaon. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle, on dit même des choses poliment, on dit même des choses très bien. Jésus a traité Hérode de renard. Mais nous disons
choses viennent, nous disons voilà, travaillez pour le pays, changez-le. Ne restez pas attachés au passé, tels qui sont mes prédécesseurs ont mal travaillé. Oui, ils ont mal travaillé. Pourquoi vous avez pris le pouvoir? Vous avez pris le pouvoir pour arranger, pour corriger. Corriger! Ne soyez pas tout le temps en train de vous plaindre. Oh non, mon prédécesseur, non, c'est déjà fini. Vous avez déjà eu une année de pouvoir. Montrez les changements. Soyez les changements dont vous nous parliez autrefois. C'est notre droit. Le plus élémentaire, vous réveillez. Vous demandez de donner la meilleure version de vous-même. Et il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Le travail d'Élie. Élie a travaillé auprès du roi Akab. Tout le temps, il avait des problèmes avec Akab. Akab le considérait même comme son ennemi. Ocosias, la même chose. Lisez la Bible. David, tout le temps, le prophète Nathan était là pour lui dire de revenir. Ce sont des prophètes, hein, donc les prophètes. Donc, Nathan, c'est un prophète. Élie, c'est un prophète. Moïse, c'est un prophète. Michel, c'est un prophète. Et voyez le travail qu'ils ont fait auprès de rois de leur temps. Oh non, vous commencez à faire de la politique. Prêchez l'évangile. Quel est cet évangile qui ne toucherait pas à la politique? Il n'y en a pas. Si vous voyez quelqu'un qui vous prêche un évangile qui ne touche pas à la politique, c'est un menteur. Vous chassez seulement les démons. Il y a des petits démons, une maman qui vole une poule. Celle-là a commis un péché. Mais quand dans une province, dans un pays, on vole les minéraux, on vole les millions, ça, ce n'est pas un problème. Ça, on ne peut pas condamner. Mais la maman qui a volé la poule, là, à l'église, on la condamne. Vous êtes voleuse, vous avez volé la poule. Mais les gens qui volent des millions, on les laisse en paix. C'est ça l'évangile. Les petits voleurs qui viennent à l'église, après avoir volé, ce n'est pas un enfant qui a volé 10 000 francs à sa maman. On lui impose les mains, il tombe. Mais ce monsieur qui a volé des millions, il vient à l'église, il n'est jamais tombé. On ne peut pas se poser des questions. On doit se poser des questions. Pourquoi lui ne tombe pas? Lui qui vole les minéraux. Celui qui a volé 10 000 francs tombe. Celui qui a volé des tonnes et des tonnes de cuivre ne tombe pas. On doit se poser des questions. Ce sont ces gens-là qui devaient tomber dans nos églises. Ce sont des grands voleurs. Un sorcier qui a seulement ensorcelé 2 personnes, il tombe. Mais c'est monsieur qui ensorcelle tout un pays. Lui ne tombe pas. Ce n'est pas normal. Il doit tomber à la prière. Mais est-ce que vous avez déjà vu un politicien tomber à la prière? Il vient aux prières là,